relation ya Karine Mokonzi na Joël So soki ezongi ya bon terme eyali Angelica Madeleine Mutasali yango na leketso bozala wa bozape te na panzela bino mpoke oyo kokima azwanga problème mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato balinga barando na baoyo balinga barando te mbote bajeune garçon na bajeune fille mbote bana mike na babebe mbote ba Sainte Anoïde, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabo. Alors, soki relation eye makasi bongo bongi ezali Mutasali yango Angelica Madeleine na leketso. Bien sûr, Karine Mokonzi na Joël So bazako déjà na température ya kokita. Joël So azalaki déjà na température ya kokita na makambo nyonso oyo auti komona na 2019. Karine Mokonzi yepe lokola monaki Joël So atiaki mingi na se ye moko pe en tout cas bisika vandaki azalaki ya kokita. Mais moto aye kosala nyonso oyo kozonga ezali Angelica Madeleine parce que Karine Mokonzi azalaki na ba idée ebele mpona Joël So. Bon, ba idée ya malamu te ya mabe azala kokanisela Joël So makambo mingi ya mabe surtout lokola bafanatique ya Karine Mokonzi. Non, bafanatique te, quelques fanatiques oyo baza na basite ya YouTube ndenge baza kobenga Karine Joël So chroniqueuse mudansa mpe babanda kosala baanalyse ebele. Donc chaque fois ezalaki komatisa Karine Mokonzi baide ya ndenge na ndenge. Même ngai mpe makambo na banda koloba mpona Joël So Karine Mokonzi soki atali yango eza komatisa ye baide ebele parce que aza moto. Alors ntango mpasi akomona Joël So na wata azomona lisusu Joël So aza bien na Angelica Madeleine, en tout cas ye abanda komona nyonso wana eza komatisa ye baide. Lokola Joël So azali lisusu bien na Myriam Mokonzi, en tout cas bato wana nyonso na Karine Mokonzi bazalaki bien te tokoki koboya yango te. Ti sikoyo mpe bazali na kebakeba mpe misusu baza toujours bien te. Nakanisa bolandi bien Angelica Madeleine ye moko alobi yango ntango asali site na ye kala mingi te ekokisi même pas 2 semaines atindeli Karine Mokonzi lien. Karine Mokonzi atali lien azongisili ye message réponse ayebisi ye ngai na yo tozalaka binemi. Ye Angelica Madeleine alobi binemi wapi tozali osalanga nini ngai moto nakoki kozala ni kaka binemi soki ozwinga mobali towelela mobali te ozomona. Donc bazalaki kebakeba. Entre temps Angelica Madeleine balobi na ye bien na tani ya mabe yo obanda koposte na Facebook na yo série na nga koma mbeya. Donc biloko nyonso oyo bazofinga Karine Mokonzi ezoconcorde na baoyo makambo oyo Angelica Madeleine azoposte na Facebook na ye. En tout cas soki moto aza pire yo biloko bazofinga yo ye ezobima mpe na page na ye bazoposte mpe kaka babiloko ya modele wana epuis ozotia bato mosusu oyo baza kebakeba na Karine Mokonzi eyebani clair et net yo mpe ozali contre ye. Mais Angelica Madeleine lokola azali toujours supérieur ya Karine Mokonzi, premièrement aza na mbongo, azali madame, azali sœur ya Karine Mokonzi neti Myriam Mokonzi azali. Mais sikoyo différence ya Angelica Madeleine na Myriam Mokonzi ezali ke Angelica Madeleine aza na mbongo, aza penza na mbongo. Sikoyo Myriam Mokonzi aza ndenge kaka tozalaka na poto. Donc relation ya ye na Karine Mokonzi, donc mbongo ebele oyo ekotaka ya Karine Mokonzi oyo ebanda koya pa Myriam Mokonzi, donc ezali nango mbongo mingi ya Karine. Mais Angelica Madeleine ba 1000 oyo abambaka bakiti asombela Karine Mokonzi ya $4000. En tout cas wana eza maseki te ye vraiment abambaka mbongo. Alors même oza na ennemi soki ennemi yango ezali discussion moko kaka ya ndenge wana ye moto akoki kofongola yango mpe ye moto akoki kokanga yango.
yango wana afungolaki ennemi ya ye na Karine Mokonzi. Entre temps na kati ya ba question ya tani ya mabeli alobi pe awutaki koswana na gel ça fait une semaine. Sikoyo batuni ye bobebani abi tokobebana nini towele mobali te toswani esili tokomi bien. Donc biloko wana Karine Mokonzi alandi yango pe amoni yango comprendre que na minute ezali tango ya kochange. Bien sûr madame aza toujours na wata po Karine Mokonzi aza penza na besoin ya kozonga na wata po Karine Mokonzi na wata bazo jouer équipe moko ya bien que Karine Mokonzi na faire, voire même Karine Mokonzi ata atombaka amoureuse ya faire, ata asepela na faire, ata alotaka faire, mais faire aza kaka na motema ya faire. Donc ya faire sikoyo Karine Mokonzi aza conscient héritier azali les seules équipes oyo bakoko former bien. Donc Karine Mokonzi na musicien égal héritier. Sikoyo abani ndenge oyo Angelique Madeleine azongisi relation na ye et puis kozonga bazongisi relation basololaki mingi na telefone sans biso toyeba. Alors tant basololi mingi wana basololi pe na bagel, donc basali bakati na bango ndenge ezalaka. Lokola basali bakati, alors Karine Mokonzi alobi non, eza moment ngai na kota na poster photo ya gel show ebima na limbisi ye. Or que nga moko Karine Mokonzi naza penza na besoin ya gel show, naza na besoin ya Héritier Watanabe, naza na besoin ya Angelique Madeleine. Po batu wana misato, en tout cas Karine Mokonzi aza na bango besoin koleka ba site oyo neti 5e vitesse Papa Matondo. Donc Karine Mokonzi aza nde na besoin ya batu wana. Sima nango oyo elandi eza ba charge na ye. Ba charge ya Karine Mokonzi aza na bango besoin pourquoi? Parce que baza ba jeune, baza na média pe baza na kisasa. Donc ayebi puissance ya média na kati ya Congo ndenge ezala. Ayebi puissance ya ba jeune ndenge ezala. Surtout ndenge na lobaki na bino baza na beauté. Botali chef Mokonzi, en tout cas beauté wana, même les Ketchou ezobanisa ye. Gloire à Dieu, les Ketchou a comme na deux sites et ça comme musika. Mais sinon que les Ketchou alinga ko pata alinga ko subara coupé. Po beauté chef Mokonzi, pas ça sous taille, aza mulai, aza sous na forme. Vous comprendre. Et pas ça na miso ba japonais. Donc na afifi petit wana ya Mswahili. Ozo koma tango azoloba ozo sentir net ozo lia biloko balamba bacha bicarbonate sans compter pembe na ye. Même ato commissaire vert azana ba charme otali mwana omeliso osilisi omeliso ya koko na bino omeliso ya bana na bino baso esilio. Sikoyo bato abongo Karine Mokonzi azana bango besoin. Donc que ba invisible. Bien sûr azapena besoin ba invisible. Mais au popula wana chaque fois qu'au popula sans contrôle peut qu'on paie sa conseil sans contrôle peut qu'on gérer pour le bana Karine Mokonzi et l'autre ba fan balingi asala sans contrôle pas Karine Mokonzi et kota kaite pour Karine Mokonzi ba yebisa kaite et l'autre alinga sala ba lakisa kaite et l'autre alinga sala mais ba solo laka et l'autre boy soko salengo et linga ko sa tanga mususu bien. Donc ba proposer ka ba biloko te ba bete la reli solo sima ya tali sino te ye moko pe aluki na ndenge na lukaka to a créer to ayibi po ayiba kape ayiba ko seka ya Josiane Mondele ya kobenda pe donc wana ezaka ko seka ya Josiane Mondele ayiba yango mais bato bele bacha yango ka siko Karine Mokonzi grâce à Angelique Madeleine grâce ya pouvoir ya Angelique Madeleine na le Ketcho. Pour le Ketchou, en tout cas, azana besoin ya kozala na rando te na bato ba format équipe. Banakala na kanza bolandaka, le Ketchou aza vraiment na besoin ya rando. Bien sûr, même soki ba chofanaki na Pamela Chekola, mais pas le Ketchou ezakaka eloko ezo toucher. Pour le Ketchou aza mutu moko sincère pas Karine Mokonzi. Karine Mokonzi ayebi pe ke le Ketchou azalaka vraiment sincère mpona. Yango wana félicité pe Claudie Soka anniversaire na ye. Po yaza na posa bato wana nyonso bazonga ensemble. Mais ba charge ya Karine bazolenga
mais bango bazolenga baza penza na danger te même bazolenga po bango baza na kati ya kisasa baza ba jeune baza na média baza na pouvoir mutu akokolenga eza papa Matundu gloire à Dieu ezalaka ngai te ezali ye moko Roger mama 5e vitesse ye pa kokolenga malamu nde bachanzaka sujet na modèle moko ya bien po bango bapopula kopopula chroniqueuse modance bon selo bango ngai pe naloba mpona gel mais kopopula na kopopula ni bien sûr naza mal éduqué po nga vraiment nazalaka mal éduqué mais ya kobotama ya kala ya eneti te eloko moko te bon ya kala te ya kobotama te mais bandalo natya makolo na poto nazwa kaka éducation mabe na Afrique nazalaki na éducation nanga ya malamu mais na poto baédukanga mabe donc nayebi kogere ki mal éduqué nanga nagere yango vraiment kitoko yango wana eza passe mpona popula dans les vides mpona luka rando dans les vides nasepelaka na rando nasepelaka bato basala rando mais soki bato basali réconciliation ya boye nasepelaka ndenge Karine Mukonzi basangani na Geriso en tout cas na kosala fete pourquoi na kosala fete parce que force ye makasi bakocréelenga rando mosusu nayebi te soki bakopopula nani sikoyo naza sire moto azozela kaka bapopula nayebi te soki nani bon moyen na tiaka eza te na kosambela bapopula oyo bango moko balingi mais botya na motu na bino oyo asangisi bango oyo asali makasi ezali relation ya motu Angelica Madeleine kozongisa ye azongisi relation na Karine Mukonzi azongisi relation na ye leke tsauti shi na ye masolo oyo basololi na ndenge makambo ezokende epuis Angelica Madeleine aza na wata donc mbala moko esengi ke bakita na se basangana union fait la force bon nasukisi awa